Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino molobeli ya mboka, prophète surnaturel, King MB Élysée, sentinelle ya mboka Congo, président ya mouvement citoyen, président ya parti politique plutôt, mouvement pour l'intérêt du peuple. Yebisa bandeko de partout, prophète Élysée Yewanaye, sentinelle ya mboka Yewanaye. Benga pena bandeko bafinga me balingi kolandanga yebisa bango ye wana sentinelle ya ye échec ya Chilombo na pouvoir ya Chilombo ekimisi baluba na Katanga. Dieu marche avec les signes, Dieu marche avec des prodiges et Dieu marche avec le miracle. Botala échec ya Chilombo ekimisi bandeko nanga Kasayen. Je réponds au nom de Moulolo Boanga Wantumba, fils de Tumba Marcel Wamutombo, petit-fils de Mutombo lui Wantumba, arrière-petit-fils de Tumba Lubamba. Je suis Moujila Kasanga, Mwachimbaou, Kasai occidental, Naïba Kasai Nabino Bobo, Oyo Chilombo na Hippolyte Kanambe Basalide. Échec ya Chilombo et qui misi population ya Kasai na Katanga. Oh, Paul Bake Bandundute, Paul Bake Kichesete, Bokeka Katanga, Katanga batu mususu babongiseli bino bokimi na Katanga. Bokemi na ville à Lubumbashi. La ville de Lubumbashi, c'est la ville la plus propre de la RDC. Eleki Kinshasa, Ngobila Baby, c'est à moi ça le côté. Eleki Kisangani, Eleki Kananga, Eleki Villa Mbujima, Eleki Villa Matadi, Eleki Baville Nyonso ya Bambandaka. La ville de Lubumbashi, c'est la ville la plus propre de la RDC. Yango Fuboyeba, qui ne comme salité à cause ya Kimbuta, Atikeli Ndeko na ye Mpangi na ye, comment il s'appelle, Ngobila, Mboke Baby. Alors, chose étonnante, Bandeko nanga bakasayen comme moi Muluba, bozo tika mboka na bino, oyo nzamba chabino bozo kende na Katanga. C'est pas un problème. Congo ça pour na biso nyonso. C'est pas un problème. Mais pourquoi kaka na Katanga? Et je suis désolé ya koyoka bandeko nanga bakasayen baluba. Baluba ke na Kasai nzale zali. Mais na Kinshasa pe nzale zali. Puis ya biloko mati na ville ya Kinshasa. Il y a maïe zalakate, courant zalakate, na régime Chilombo pendant 3 ans et demi. Le lopé tout le monde qui lundi, le mardi. Hier, il n'y avait pas de carburant. Et vous risquez un de ces 4 matins, bolamou ki boye, nzambazolo banabino peuple, bobima, bobenga na Chilombo bozoyo kate, pour Bible le binabiso, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bible solo banabiso que tout est à nous. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, c'est pourquoi je suis descendu, mais Dieu est descendu à travers Moïse. Félix n'est plus président. Sa parole n'a aucune valeur, n'a aucune crédibilité. Félix, je l'ai destitué. Je vous ai demandé, peuple congolais, de sortir et de le faire arrêter. Mais bolingité, bovandi, les lobino bandeko na balubo bozo loba, bozo finga. Mais au bazana Katanga bakesala nini? Balubo batondi na Katanga bazo sala nini? Bobengisa bango na Poto, bobengisa bango na Bruxelles, bobengisa bango na Paris, bobengisa bango na Canada, bobengisa bango na Kinshasa. Balubo batondi na Katanga. En tout cas bandeko na baluba bosila soni. Boyo kakape soni. Oye comme loko na sorcellerie. Bandeko na baluba bosila soni. Chilombo a échoué. Chilombo a sali rien. Mais le lot ba train yango de commencer na ba déraillement. Surcharge. Bazo kima Kasai lokola batu bazo kima guerre na Ukraine. Bande ko Ukraine bazo kima po Poutine aza ko attaquer bango. Boye ba kate botu na ba pasteur o ba mususu ba luba ba vandi ba écriture ba yebi révélation te. Omoni bitumbe saka masasite. Dieu utilise la famine comme arme. Dieu utilise la peste comme arme. Donc, pouvoir, il y a Chilombo, c'est un pouvoir de la malédiction. Chilombo est maudit, usurpateur, il y a pouvoir, il y a peuple. Chilombo a prêté serment na langa bandoki. Banda
Adam na Eve tina lelo président moko ta prêté serment zoloba en langue ba sorcier. C'est pourquoi Jésus a dit vous avez des yeux mais vous ne voyez pas, les oreilles mais vous n'entendez pas. Je suis désolé de voir mes propres frères baluba bozo soutenir quelqu'un qui est maudit. Chilombo est maudit. Chilombo est maudit. Chilombo a échoué lamentablement. Pourquoi nous les Kassaïens bozo kende en cascade na Katanga? Ba pekisi binote, c'est notre pays. Boke bandu pour la dire. Écoutez, je vais vous accepter le logo. Na Kinshasa nzalezali. Il y a la famille dans la ville capitale de Kinshasa, province ville de Kinshasa. Baké Brazzaville te pourquoi? Bavaille na Kinshasa. Baké Brazzaville te bavaille na Kinshasa. Na ba Congo nzalezali. La preuve en est que depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, bateau moko ya accosté na Matadi na port à Matadi te, bateau moko ya accosté na Bomate. Ba hôtel wana ezo salate, ba restaurant ezo salate, trafic ezo salate. Donc 3 mois to continue à 4 mois à cause du régime et malédiction à Chilombo. Bateau na Matadi na Boma depuis décembre, bateau est à la kate. Toye na Bandundu. Il n'y a pas des infrastructures na Bandundu. Il n'y a pas des infrastructures na ville à Kinshasa. Il n'y a pas des infrastructures dans l'Équateur. Il n'y a pas des infrastructures dans le Congo. Mais Bataba Congo, Bakoti Soudan, te pour la nini. Et puis tout, Bakoti Angola, te pourquoi? Bande qu'on a biso l'Équateur, Bakoti la Centrafrique, te Bakoti pays frontalier, te pour la nini. Seulement nous, mes frères de Kasaï, du Grand Kasaï, Bozo Kota na Katanga en cascade, Pe Bokomi Kuna, mais ton respecté. Bakongo baliaka safu, Bakongo baliaka fumbwa, biso baluba toliaka pondu. Mais écoutez, même en Afrique du Sud, en Europe, yom toza ko finga, oza na Canada, oza na États-Unis, boma mbwa ya voisin, tu seras arrêté. Boma niaou ya voisin, tu seras arrêté. Tu seras arrêté. Et sa culture, la député ya lobby ya solo, aza muyeke, baliaka mbisite. Pona nini bandeko na biso balokele basiliki te? Pona nini bandeko na biso Équateur baliaka mbisi basiliki te? Kaka bandeko na nga Kasai babi ombwa, mais mbwa azali animal moko domestique. Nga za Kasai na botami na Kini, na tika la kolia mbwa te, na tika kolia niaou te. Je suis né à Kini na Yoloside. Culture ba yela biso ya kolia ba mbwa na ba niaou na Kinshasa, ce sont nos frères Kasai ba botama na Mbujimai, ba botama na Kananga, ba botama na ba Mwene Ditu. Na kintam to botamaki les années là. Tu es pas kindokité. Bandeko na biso abandundu na bandeko biso Kasai nde baila biso kindoki. Bandeko Équateur ba bon kindokité. Ba Congo ba yebi kindoki. Alors bandeko botika babiloko bozo sala. Maman wana lobi bien botika député wana c'est une princesse yeke. Alobi bango baliaka mbisité. Mais bandeko botiki Congo, botiki Kasai. Bozo kata bambwa mitu, ko kata bambwa makolo. Christian Tshisekedi kuna la loalaba, na Bobo Tshisekedi, na Kali Tshisekedi. Bazo boma bambwa, bazo kolia, bazo tiango na mutalaka, bazo boma ngolo kola na lokola makuna na matonge. Mais non! Bocha motena simandaku. Les années 80, 90, même 2000, baluba bano kolia mboya kobatama. Mais bino bozo lia mboya, eza culture na bino, c'est normal. Mais boye na Katanga, bo respecter bandeko. Boza dit qu'on se plaindre. Boza qu'on se plaindre que baboyi bawe wana ville à Lubumbashi. Qui est gouverneur na Okatanga? Ce n'est pas un membre de SID, Martin Fayulu. Ce n'est pas un membre de MLC. Ce n'est pas un membre de l'ensemble du président Moïse Katumbi. C'est-à-dire Moutou ya Chilombo. Ville à Kinshasa, on a même na boulevard, na avenue du commerce, Wewa. Ce qu'on fouti Wewa, Mbongo te abandi ko beta yo zo fingo na Chilombo. C'est regrettable. C'est regrettable. Patriarche Kyungu akufa. Tant bino bozo na Katanga. Bozo la babosoto. Bozo ko bebisa. Soki bandeko na ba revendiquer bolobi o baluba. Mais non. Muta fingi si biso baluba eza Chilombo. Muta silisi fierté ya baluba eza Chilombo. Natanga papa Etienne Tshisekedi makambo ezalaki te. Natanga Mobutu makambo ezalaki te. Natangwa Joseph Kabila makambo ezalaki te. Lelo baluba toyebaki baluba ba professeur à l'université. Toyebaki baluba ba diamantifère. Toyebaki baluba ba homme d'affaires. Mais lelo baluba ba koma ba wewa.
lelo baluba bakomi na valeur te, baluba bakomi ba séculaire na présidence ba conseil na baluba miyibi na miyibi awa na Bruxelles ba yebisinga tala oya bada ko vanda na studio, tala oya zala ki chômeur, tala oya mais non, vous faites la honte. Vous faites la honte. Mes frères Kassaïens. Naba mboka soki bomoni nzala eza na Kasai bosala bilanga. Soki nzala eza na Kasai bosala élevage. Soki nzala eza na Kasai bosala ba pêche. Na Congo nous avons 412 rivières. Na de Kasai ba rivière ezali belé. Hein? Pourquoi nos frères de Bandundu bazokende Kinshasa en cascade? Pourquoi nos frères de Bas-Congo bazokende Kinshasa en cascade? Pourquoi les Kinois bazokende Brazzaville? Na kini penza les ali. Mais ce que vous faites, c'est la honte, mes frères Kassaïens. Je suis Kassaïen nationaliste, né à Kinshasa. Je ne suis pas un villageois. Je suis né à Kin. Il y a une grande différence entre Kassaïen né à Kin, grandi à Kin, et Kassaïen routine intérieure. Ngana tikala ko liamboate. Chilombo abane ko liamboa ebele on mutu a Chilombo edoka. Chilombo manger la tête. Mutu ambouji. Bela chilo benyi. Abane ko linga ngomi mama ne Martha abane ko lambele. Mutu no mo ki mutu ambouji to. Mutu a chibelebele. Uenda udia mutu a chibelebele. Mutu edoka. Mais bande kunanga. Bande ko balobi bien. Mama wana botika ye calme. Alobi bien. Azamu yeke. Aliaka nembisite. Bande ko basilikite. Ngaza contre pièce Chilombo akendaki na Kasai na décembre. Na loba makambo. Chilombo akenda Kasai na décembre na loba makambo yo. Na loba makambo yo. Bokota la vidéo na lati namba mususu. Bokomona vidéo Chilombo akenda na Kasai na loba makambo yo. Tina Kinshasa bakomi ko tshaba vidéo na nga na pesi ndeko na merci. Alobi ya solo bolanda bino moko. Bolanda. $57,000 à chaque Jeep. Pendant que vous passez à $15,000. Pendant que d'autres nombreux salariés besoin $1,000 chaque mois. Vous bâtissez les banques sous $3,500. Ni kolotosa na mboka ya ndenge na mboka oyo ndeko oyo ya sobo sana. Na Christ mukendi que son peuple, son frère. Bakoma lokola ba Ukrainien. Nos frères Kassaïens baza lokola ba Ukrainien na mboka na bango. Ils sont en train de fuir la famine pendant que ba Ukrainien bango bakima ba bombe mais ici après ça ba bango telo akulia. La population Kassaïenne est en train de fuir la famine mais bino bozo mongo. Après avoir dépensé et belé na Dubaï ba millions, bozo musu bopesi ba députés que nous avons des autorités conscientes. Ba ya di service sur la vision chef de l'État. Na ba programme n'yon sosali. Qu'est-ce qu'il a prévu comme réforme dans le sport? Zéro. Yango maman, il devait c'est une malédiction pour ce pays. Et l'autre, il devait c'est une malédiction pour ce pays. Et l'autre, il devait. Alobi IDP, c'est une malédiction pour le pays, pour la RDC. Moi, j'ajouterais, Chilombo, c'est une malédiction pour le pays. Ce monsieur à Kinshasa, Alobi ouvertement, il y a une mission à Kin. Ngana balandanga mina Kin, partout na Congo Mobimba, en Europe, en Afrique du Sud, partout. Yo zoka moutou à Facebook, na WhatsApp. Alobi Chilombo, IDP, c'est une malédiction pour ce pays. Na robete la bino révélation à Afdel, entre parenthèses, na Kangi. Bolobakar nano mutamema Afdel na Congo Laurent Désiré Kabila. Maintenant na prouva qu'il y a une lettre Etienne Tshisekedi. Il est plus qu'autant Nzambebe Ayebaka. Président Outi na Kasai, Outi tourné, Amoni Nzala ya Baba Oya Ye. Mbata ide biso ya na ba ide oyo ko ide biso to résoudre le problème à population la biso. C'est là expliquer bino. France mo ka na so. Na Outi Lubumbashi, zokanga eloko yo. Na Outi Lubumbashi, na moni bana na biso ba Kasaye. Bana na biso ba Kasaye. Incroyable mais vrai. Bazo sala musali bazo kende kolongola ka ba croix oya la ba tombe. Tikolo babo. Ba croix ya ba tombe bazo kende ko profaner ba tombe ba longoli ba croix. Babuki yango ba bimisi ba barre de fer oyo salaka la kati ya ba croix pour ba kende ko teka nzala. Tala niveau to komi humanisme zate. Bazo kende ko teka yango na Zambie donc ba kongoli ba ndenge to zawa. Bokena cimetière. Na luba na zongela ka ngoko ba bayi ba je suis Ndeko Francis Kalomba lobi bana na biso ba Kassaïen o bazo kene na ba train belé kuna na Katanga bakomi na Katanga oleba luka misala bande baleki na biso ba Kassaïen bake na cimetière
bazui bakroa babuki yango ndeko Francis Kalombo ngai te pe eza vrai ndeko Francis Kalombo kasayen babuki yango bazui ba barre de fer baketeka na Zambie bongo na ba Pierre Tombal eza na les deux Kasai te boko kozwa ba Pierre Tombal wana bobuki bakroa bandeko na bino bakufa te mais si c'était bozobuka bakroa bato moko baye anniversaire 3e anniversaire 4e anniversaire ya ndeko moko akufaki ile katange akuti siko yozobuka kwa ya koko na ye kwa ya mwana na ye po bimisa barre de fer oketeka na Zambie Chilombo fingisi biso baluba Chilombo fingisi biso baluba na niveau moko Chilombo Kasaye zalaki mutu na complexe ya supériorité quand on te dit tu es Kasaye Muluba quelle joie quel honneur quelle faveur mais le Kasayen a commis Mutupamba. Bolandi on a lobaki Bolandi Chilombo, Bolandi ndeko na biso Francis Kalombo, ezali John Kimpe Nakin. Bolandi on a lobaki na yaki na décembre. Donc na lingi bêtise na mboka na biso te. Total ngo malamu. Sous-développement de l'espace Grand Kasaï. Tshisekedi accuse à tort les autres Congolais. Congo, Swahili na Bangala. Pourtant, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, qu'on a kati na mboka oyo to bengi RDC, Baluba ba occupé poste de premier ministre 8 fois, 8 premiers ministres, plusieurs directeurs généraux, des grands politiciens, des grands hommes d'affaires, grands diamantifères, des grands pasteurs, c'est là dans chaque domaine. Les Kassaïens ont toujours été privilégiés. Chilombo a échoué. 3 ans, Yakolela. Un président plaintif. Et ça participé Mawa. Pourquoi alors mes frères des Kassaïs n'ont pas construit au Kassaï et développé chez eux comme peuple Katangé, peuple ya Équateur, peuple ya Congo. Pourquoi vous ne développez pas? Nous les Kassaïens, moi j'aime les Kassaïs, mais la plupart des Kassaïens, comme moi, n'aiment pas les Kassaïs. Nous avons un président, un ignorant en politique, n'a vous démontré au sommet de l'État. Loba, les chiens aboient, la caravane passe. Voici les noms des 8 premiers ministres du Grand Kasaï, ayant dirigé différents gouvernements dans ces pays depuis l'indépendance, qui n'étaient même pas empêchés de construire les Grands Kasaï. Chilomba Lobi, FCC, c'est pas FCC. Tobandi, Patrice Emery Lumumba, lui n'a pas à où la quitté. Azali na Kasaï, premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Colonel Moulamba Kadima, Azali na Kasaï, Pinga Kasenda, Mabi Moulumba Lukoji, Etienne Tshisekedi wa Moulumba, ton père, et Azalaki 3 fois premier ministre. Sami et Kimi Nazongisa, pièce contre pièce. Ils ont battu pema. Bogodoka, Mitu. Yango. Nani empêcha qui ces 3 premiers, ces 8 premiers ministres Batonga Namboka Nabango, personne. Lokuta et l'équipe Félix, qui a empêché ces premiers ministres de construire chez eux dans les Grands Kasaï. Tosalina Oboso Benga patriarche, pour moi il n'est pas patriarche. Avant 90 ans, il n'a rien fait au Kasaï. Jonas Mukambaka Diatanzemba, directeur général de la MIBA, Azananda Kuna Kasaï. Toye Namulenda. Mbo, directeur général de la Jekamine, Azalaki directeur général de la Jekamine, Azananda Kuna Kasaïde, Cardozo Mwamba, Matifer, Ndakuna ma campagne, Ndakuna Afrique du Sud, Cardozo Mwamba, Azananda Kuna Kasaïde, Moukadi, directeur général, il y a DGI, Azananda Kuna Kasaïde, tout ce monde était-il empêché chez eux dans les grands Kasaï? Personne. Tout est Raymond Toumba, Moulongo, ministre. Denis Kambaye, Avantiri, Azananda Kunakasaïda, Azanaki ministre. Charles Okotolo Lankombe, ministre, a dirigé Kipe Miba. Philippe Fouta, ministre. Philemon
Omatuku ministre, Tunda Yakasenda ministre, Kitenge Yesu plusieurs fois ministre, François Mwamba ministre, Lumanu Mulenda Bwana Sefu ministre, Shou Kitundu ministre, Nicolas Kasadi ministre, Mukoko Samba ministre, Patrick Mouyaya ministre, Gilbert Kankonde Malamba vice-premier ministre, Samba ministre, Tony Mwamba ministre, Lambert Mende Omalanga ministre, Mutu Mokote Atonga na Grand Kassai. Chez nous au Kassai, les hommes d'affaires n'ont pas construit. Na Bandundu, Bandeko na biso congolais originaire de Bandundu, ce n'est que Kakizala Atonga, hôtel du Kwilu, nous étions encore très jeunes. Na Kassai occidental dont je suis originaire, Mutatonga, Bimancha, hôtel Bimsum, na centre na Kachaville, Mutatonga Ndaku, Kapetapol, Atonga, Bagwana Batuso Benalulua, Netotonga, Toyena Gilbert Chipamba, Atonga, à hôtel Benalulua Batonga, Bande Bonabiso Mbushima Botonga te, Kende na Katanga, Kende na Nord Kivu, Kende na Sud Kivu, Kende na Maniema, Kende na Kisangani, Kende na Equateur, Bakongo Kutolobate, Mukongo Nyon sans la Ndaku na Mboka na ye. Alors, un président menteur, ignorant en politique, Fachi, Azoko Sabakasayen, empêché qui FCC a empêché. Yozali président d'exercice, président sortant a empêché comment? Qui est le chef? C'est le président sortant ou c'est toi le président en exercice? Boti Kakoloba. Puis les choses sont là pas si bien. Regardez-moi cette photo-là. Nous allons commencer à nous justifier ou à justifier Makamna Bino. Bino vous en a avantage, pas trafic d'influence Césari. Mais les Kassai se meurent. J'ai parlé de ça. On m'a attaqué. Il y a eu même un certain hirondelle Moutouyandemba. Là où les gens, il n'y a rien, Batoizo tête handicap, Batouandemba. Batouya Kassai central. Boyoka Kassoni Ndenge Bozawa. Vous êtes Tala et Belé autour du chef de l'État. Vous êtes les puissants. Les leçons qui m'ont dit que chef de l'État doivent passer par vous, non? Bino Batoua Makas. Mais pas na Bino Wazo tête handicap. Kende na Kananga, Vana une semaine Nandi Mayo. Le chef de l'État est passé au Kassai. Espoir et abatunion, c'est que Mokonyamboka, ce qui a eu la situation va changer. La situation depuis que Biloko et Mata et Kitate n'arrivait à chef de l'État. Nalobaka Nabino qu'on a saboté le chef de l'État. Qui va faire les analyses? Zéro. Anyanyawanya. Mouto Kosa l'analyse. Les deux abatunions et belé exode continue. Kokende Nakata. Eh, Mawan. Bateau Misat va intervenir. Francis Kalombo est du Kassai. Prophète Élisée Moulolo Bouanga Wantumba, je suis du Kassai. Eliezer est du Kassai. Exode Yakokendaka Kassai Yaturo Eleki. Eleki Natanga Kyungu Bozongaki. Pourquoi les Katangé Bakendaka Kassai? C'est une question que mes frères Kassai doivent se poser. Pourquoi les Katangé Bakendaka Kassai depuis 60 pour Eloko Bako envier na Kassai Ezate? Pourquoi nos frères de Bandundu Bakendaka Kassai te? Et l'eau quoi convié na Kassai na Bandundu ezate? Pourquoi nos frères de Bakongo Bakendaka Kassai te? Et l'eau quoi convié na Kassai ezate? Mais eza chose moko regrettable. Loko la ba Ukrainien bazo kende na Pologne, bazo kima na Moldavie, bino bozo ne belé bozo kende, bokomi kuna chasse na bamboa. Mais non, non. Bota la souffrance ils en a kata Kassai bokoka moi école primaire na 21e siècle hein? École primaire nous épée nous babillé là école je vais petit kala batamba kulonga betongolo shi et mutimbo la sky balon yo na balukai tabala mulo kunu mona nyoye no balon kala sky Karaskinaï. Ah, ça va vraiment. Tu vas me dire le mot peu. Ballon yoye noy. Et mon Karaskaya. Karaskaya, mon chi Karaskaya. Première A, première A de première B. Maman deuxième. Kapinja umunu jinu nunu longa shimoni pinja bana babuvana moni.
Vous ne savez même pas répondre. Vous qui directeur? Ah, mais qui directeur? Toi, il a voulu te trouver le gouvernement. Vous avez tout dit, non, quand tu es un habitant, moi, je vais chez la bana. Quand tu es un tableau, tu es pas chez la bana, je vais vous en condition. Dans le bidon, vous avez caché pour le washing. Et quand on a caché pour 2016, on est là. Vraiment, je m'ai bien parlé. Dans tant de conditions, il dit, bah, le bétuit, qu'à la batamba, Koulonga, Koukasai. Après tu bikala ko Chikapa sous-division wa Chikapa 1 na utia tunashira na image bwa kumona mo école uti balo bato to kwa banya makaye balonyo yenwai malukai ya mudi bikala ka skaya buloshi to tukalo jina muka mukuloshi ba ko mo ndi do chena malala enda ko mukumbesu ba kunyi chena ngwa ko kuloshi ba ba foto ka yiko ambo ka balonyo yenwai mukala sika yemu buloshi la sa compagnie Eza Sony, hein? Il faut être sorcier pour soutenir Félix. Ce n'est que les sorciers qui peuvent soutenir Félix dans le 21e siècle, dans la ville de Chikapa, voir les enfants, bazo tanga ban ezate. Kende na Katanga, au coup d'école ya boyete. Ok, na Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, au coup d'école ya boyete. Même na Bas Congo, l'école ya boyezate. On dirait bandaku yandele. Bana bazo vana na se, bazo tanga, président Muluba. Président Muluba. Président Congo aza Muluba, Yambujimai, botala na Chikapa. Pièce contre pièce. Boko me la pema. Oyo kutu bomoni eza mabe. Mais oyo eza siko scandale. Moi nazo kende classe amemi libanga na Mbujimai. Oyo Chikapa, hein? Siko na Mbujimai. Azo kende classe amemi libanga. Moi nazo kende classe ba ezate. Na Kasai, yamuli baso kima. Tala na Kasai, président Muluba. Oh non, non, non. Bota la moussou image yango. Hey, mawa. Ila yato. Nakajangan. Ufana kabe. Ufana kabe. Ufana kabe. Nunu dongwe. Mutula suja head. Chiji mumuto nchini. Ah? Chiji usomba. Kadi wacha chiji usomba chiji. Ai Leston. Chubor. Kaska Leston. Kitu usomba anda chimuju usomba tu. Eka hashu wani usomba ngani mwana. Wow. Kadanga ndo kwa kinda. La malédiction du Congo aujourd'hui, c'est l'IDPS. Malédiction au Congo, c'est Félix. Président Muluba, botala ndemo na azo kende classe. Pour au fond la mbango zoloba. Je comprends. Mbwa oliaka yango de sali onde wana. Nakatanga komona ba bêtise boyete. Na Mbujimai. Bazo kima. Mais na Kasai boko sala pêche te. Boko sala bilanga na Kasai te. Boko ke na bazamba boko sala chasse te. Na la kisi bino na Chikapa ndenge bana baotanga na mabele école primaire so mbule bandi bakimi. Omoni na sociologie africaine. Je suis intellectuel. Sociologie africaine. Bantu na bikolo nyonso. Muta ndekwa bandundu soki osali mabe a rejeter yo. Asa muta bandundu abitete to lekisi. Na Bas Congo mêmement na Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Zandenge wana. Na sociologie africaine, ce n'est que les baluba. Attendez qu'on a zando qui habite macha mumeno ndenge Chilombo kosaki bato. Makila muso boaki, makila muso omeli. Mais Chilombo a échoué lamentablement. Bilan na ezali soni. Vous soutenez quelqu'un qui a échoué. Moi j'ai eu un examen d'état té. Bolinga ke na akota na akene université. Au moins Chilombo c'est comme un papa, il a 12 enfants. Na lemba toto papa mwana bana 12 na lemba bana nyonso ba yibaka na pepa ba voisin soki ba voisin ba yeko yebisa ye botika bana nanga ba yibaka te. C'est comme Chilombo avec ses conseillers. Chilombo sali 3 ans et demi alors abengani conseiller mon côté ba conseiller nyonso ba miyibi. Je suis ici na Bruxelles ba conseiller nyonso bazalaki na Bruxelles là ba chômeur ba miyibi
Chilombo 2002-2003 na place flagé awa na Bruxelles. Abane ko sala na poste, po poste wane kufa na kende na place flagé poste wane za susté. Ya poste ezalaki wana asa na service courrier Chilombo. Na tri c'est la vie na triage. Ceux qui babandi ko trier Chilombo azo yi ba carte bancaire azo yi bana ba chèque. Aka pesif Sami Badibanga chef na ye. Bakamati ba yibi bambongo. Pendant que na 2003 ngana bandi combat na Kinshasa, Chilombo azo sala awa na Bruxelles na place flagé na poste moussou munene zaki na Bruxelles à l'époque na nini na gare du Midi ba ezali susute. Chilombo tuna yesoka yebi na non garçon akwa sala mabe kenda Kinshasa na place flagé ici à Bruxelles. Poste wane kufa abane ko sala na poste. Pour vous dire que Assilisa est un institut de carrière commercialité, option lobaki marketing et zalakate. J'étais là dernièrement, à Ville de la Fontaine numéro 4, na 1000 Bruxelles. Il n'était pas à Sala Kakunate. À Sala, fil Chilombo, na place flagé, poste et zalakiwana. Chilombo, azo yiba, banini, ba carte bancaire, na ba chéquier, akapesi. Badi banga mutuna ya zaki premier ministre bakamati ba frappé wana ngazo bunda combat hier azali na combattre muyibi mais un voleur à la tête du pays, vous comprenez? Quand je dis qu'un voleur dans la Bible hein, Akab, roi Akab a botoli bilanga ya Nabot nzamba tindi prophète Eli alobi na ye ainsi dit l'Éternel, ne tue pas assassin, ne tue pas voleur. Nzamba tindi prophète Eli alobi tu es assassin, tu es voleur. Toye na livre wana za na un roi toye lisusu na carte na Bible nzala na Samarie mama moka libali ya mwana na ye ekomi tura moninga boye roi pasoli bilamba alobi soki lobi na tongo prophète Elisa la muki aza vivant bo wana ngaite prophète Elisa vandi na ndako na ba ancien Saint-Esprit révélé messager à Zoya Lobi, regarde-moi cet assassin qui envoie vers moi un messager. Chilomboza assassin, Chilomboza muyibi, fandi mango, Chilombo atekamboka, fandi mayango. Lelo na kwebisa bino relation ni Chilomboza na yango na Paul Kagame. Bandeko nanga ya Kasai bosa la bilanga, bandeko nanga ya Kasai bosa la pêche, bamaye toza na 412 rivières, bandeko nanga ya Kasai bosa la bélevage, bosa la bilanga, bosa la chasse, botika kokende en cascade, lokola bozo kima, on dirait na tangwa guerre, non. Pourquoi bandeka bandundu bake Kinshasa en cascade te? Pourquoi bandeko yaba Congo ba yena mulongo na Kinshasa te? Congo mobimba nzale ezali. Mais oyo bino bozo sala eza soni. Soni, Chilombo ti a échoué. Heureusement, j'étais déjà destitué et je demandais au peuple quinois lundi, destination Kingakati, Bokangi Joseph Kabila, Bokena Oya, Bokangi Félix, Bokangi la voix d'Isaïe, Bokangi palais du peuple. Un peuple se libère. Je vous ordonne, peuple congolais, à ma qualité de la sentinelle de la RDC. Peuple souverain, Bobi Manabalabala, Naba armée blanche, Naba nzete, Naba milangi, Bocheba pétrole, Bocheba bazelo nakati, Bokanga Joseph Kabila, ou ako postulé en 2023. C'est la folie. Bokanga Ichilombo, Bokanga Bango, Bango ne Chilombo za malheur ya Congo, IDPS malheur à Congo, Botelema comme un seul homme. Trop c'est trop. Bandiko nanga bozo ke ko tonda na Kasai na Katanga. Bawewa, non, c'est trop. Botika député na biso yé que princesse calme. Trop, c'est trop. Nakani ce dossier là na silisi. Nazo continuer nga. Tolanda ki biso nyonso dernièrement un des général porte-parole ya Mboka kuna na Nord Kivu lisika d'état de siège alobi armée rwandaise. Na M23 ba attaquer armée congolaise. Na conseil des ministres eleki c'est mec qui a Chilombo. Gilbert Rukemba. Abalaka grande sœur ya Denise Nyakero Chibao. Femme Fontaine.
Femme Fontaine, oui. Après ce rapport à lobby, faut eza ya ba soldat. Mais Congo est un embargo, Chilombo. Congo est un embargo. Aujourd'hui, le bombe ba soldat, pourquoi? Congo est un embargo. Général, on a besoin de Kinshasa. Tozali, tala, Congo est ali, balongoli, chauffeur à Joseph Kabila, bache chauffeur à Félix. Mbunza mabe akufa kaka boye, Mamadu akufa kaka boye. Général, on a besoin de Kinshasa à côté prison. Heureusement que j'étais destitué. Bobandi 96 bazo bundisaka biso. Tozora ka likambu kaka moko ya diplomatie. Biso ba Congolais tokota na Rwanda te. Tozongisa bitumba sike utaki. Biso ba Congolais toko annexer Rwanda na Congo te. Comment M23 singa cessé les faits bon négocier? Combien de fois M23 na CNDP za eloko moko na AFDEL ba singa ba négociation, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Non. Quand vous avez un président qui mange moutoua ou chibelebele, président il y a comme moutoua en bois. Et le c'est aussi matin. Trop c'est trop. Un peuple à Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Bokota na Rwanda, avec les armes blanches, bo annexer Rwanda na Congo. Peuple qui n'a beau kende kokanga ambassade, ya Rwanda. Policier sakani pesa yembote ya manene zipola yembata. Bolongola air, bolongola Rwandair, na mboka na biso na Lubumbashi, na Goma pe na Kinshasa. Un peuple se libère. C'est votre leader. Et je suis le leader de l'opposition. Le leader de l'opposition. Dans cette opposition moko agressive. Botel ma peuple congolais bo libérer Congo. Le pays est sous occupation rwandaise. Balongoli chauffeur ya Hippolyte Kanambe batie chauffeur ya Paul ya nani ya Félix. Je vous dirai quelque chose ko choqué bino. Na koti na ina mboko pambate. Soki nga na ipona vana poto na vana Paris. Soki na ipona vana poto na vana Londres. So na vana poto na vana Irlande, Belgique. Na mon na rien de spécial na Belgique. So na vana poto. Hein? On va à Paris, on va à Londres, on va à Irlande, à Taba Suède. Mais ceux qui n'ont rien qui na Belgique, n'a dit pourquoi. Pour Chilombo, à bêta 30 ans en Boko, n'a défié Chilombo. N'a défié Chilombo. N'a pas sabine le mon peuple congolais. Pourquoi Chilombo est président? Balongo la Rwandais, ba ko chamuluba te. Et le komoke batama. Même bande kutosana bango na Belgique ba okamwa. Qui est Roseline Mbombo? Roseline Mbombo, cousine soi-disant ya Chilombo. Na ebe relation na zo chité. Botika na ke malembe. Roseline Mbombo ba yebisa biso azali mwana ya professeur ndeko Etienne Tshisekedi personnam akufaki na Bruxelles. Aza mwana ete. Roseline Mbombo bayane na libala. Roseline Mbombo, son père c'était Tuti. Roseline Mbombo, ça mon ya professeur ya kufaki awate sur nous sambo. Akufaki te, ya mon ya professeur te. Bayana Roseline Mbombo na libala. Roseline Mbombo za Tuti. Azana parmi bana na ye abotana Félix Tshilombo. Roseline Mbombo n'a rien à voir avec la famille Tshisekedi. Non. Maman na ye ayaka na ye et pas un professeur de Etienne Tshisekedi. Roseline Mbombo botana et na Félix Antoine Tshisekedi parmi ses enfants. Roseline Mbombo za Tuti. Mazo ganga na ba réseaux sociaux le peuple d'abord. Roseline Mbombo za Tuti. Na biso ba cassette za na ba kombo misatu. Nga mulolo bwanga wantumba. Ye kombone Roseline Mbombo wangani. Tatwe bangani. Professeur Lusambuki tatwe bato. Mamano ayaka nona libala. Roseline Mbombo aza mwana ya professeur te, mais na Bruxelles, na Congo, balobi Roseline na te. Roseline Mbombo, papa na za Tuti. Toye na Daniela. Daniela komono kamwanya. Kamo. Kamo. Kamwanya kamo. Obotana Paul bana misatu. Kasembere. Obotana Paul Kasembere na poto wa bana misatu.
Daniela boye barakaza mwana ya professeur te. Daniela aza mwana ya Etienne Tshisekedi. Ba mema ye pa na Etienne Tshisekedi alobi ke o mwana ndeko nanga professeur. Daniela aza mwana ya Etienne Tshisekedi. Mama ya Félix ayeko découvrir en kaza mwana Etienne Tshisekedi ba barre loko wana. Yango bo monaka Daniela na anniversaire na ye aza très attaché na Félix mais Roseline aza très attaché na Félix te pour abota na ye, raison pour laquelle Denise Nyakero Chibaou Femme Fontaine alingara Roseline te. Roseline aza rwandaise. Roseline bayane na libale pa maman na ye pa professeur. Daniela aza mwana Etienne Tshisekedi. Yango bozomo na zo kanga mikolo yo kamwanya kamo bobota na Paul bana misatu Daniela ngala kundola kate na kaka na ye biloko ni na osana na Bruxelles toye siko na papa Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi à l'époque oyo Bisengemani Rwandais tout directeur à cabinet Mobutu a infiltré qui entourage à Mobutu. Papa Etienne Tshisekedi a bota na rwandaise à l'époque. Bana mibale. Etienne Tshisekedi a bana mibale avec une rwandaise. Bakabwana kala. Moi na liboso ya papa Etienne Tshisekedi. Ce monsieur Serge a ça la régie des eaux. C'était l'un des directeurs. Sa mère est sénégalaise. Ce n'est pas Félix Tshilombo. Papa Etienne Tshisekedi. Moi na né liboso azali nani. Maman na ye sénégalaise, papa Etienne Tshisekedi, bana mibale. Babota na sénégalaise bana mibale. Moi na liboso ezanani Serge. Maman ya Félix Marthe, avant bakutana na Etienne Tshisekedi, abota bana mibale. Moi ni moka balonsa na prison awa na Bruxelles. Maman ya Félix Marthe, azana bana mibale avant mariage. Etienne Tshisekedi bazali na bana ye. Et l'autre on toujours batté, ce qui coïncidence, ce qui nini. Etienne a eu 2 enfants avec une rwandaise. Botuna Félix, Eddie Murphy à la présidence, à Zanani. Rwandais touti, à Zanani, Eddie Murphy, vous avez une relation. Botuna Félix, Eddie Murphy, vous avez une relation. Etienne Tshisekedi a eu 2 enfants à l'époque de Bisengamani, Azaki collaborateur à Mobutu, Yépe ba ministre na Mobutu. Etienne Tshisekedi azana bana mbale ba Rwandais. Bana wana baza ba cousin ya Paul Kagame. Vous nazolo ba malembe. Bana Etienne Tshisekedi abota na tango Mobutu na tango Bisengamani, abota na Rwandais bana mibale, bana wana baza ba cousin ya Paul Kagame. Et maintenant Félix Azali cousin par alliance avec Paul Kagame. Yangoka Félix a bengaka Paul Kagame, mon frère, mon frère, mon frère. Bozomo na siko que cousin par alliance à Paul Kagame. Félix a des demi-frères, 2 Rwandais. Ban Etienne Tshisekedi abota na rwandaise. Ngana ela rabino ba makambu ya solo. Botuna Daniela komono kamoni ate. Obota na Paul bana misa tute. Babenga ko kamote. Botuna Daniela. Daniela Zamona professeur Azamona ya Etienne Tshisekedi. Alors pour vous dire que Félix c'est un traître. Bapona ye po ba yebi kazana ba demi-frère ba Rwandais. Bapona ye po ba demi-frère na yona bazali ba cousin à Paul Kagame. Alors si ba cousin ba demi-frère ne baza ba cousin à Paul Kagame, yazali cousin par alliance. Yango baboyaka Martin Fayulu a gagné qui n'avait élection, ba kezo Félix. Et Félix ne fait pas la volonté. Il y a peuple congolais. Félix na maman na ye ba yebi liwa Etienne Tshisekedi. Félix na maman na ye ba zwa ki mission ko boma il dépêche ko détruit Congo. Félix Azali cousin par alliance. Il y a Paul Kagame. Il appelle Paul Kagame mon frère. Etienne a eu 2 enfants avec une rwandaise. Le fils aîné d'Etienne Tshisekedi Azana Kinshasa, l'un des directeurs et à régie des eaux, il s'appelle Serge. Sa mère, c'est une Sénégalaise. Etienne a eu plusieurs enfants. Bobo Tshisekedi Azana mwana ya Martite. Kali Tshisekedi. Serge Tshisekedi Azali sport awa. A soi-disant
quand tu as Félix, Serge, maman n'a pas fait na Canada, Bakoundé na Kinshasa. Tu sais qu'il y a eu des enfants par-ci, par-là. Tu sais qu'il y a eu 2 enfants rwandais avec une femme rwandaise. Et ces 2 garçons-là, Bazali, cousin à Félix, il y a Paul Kagame. Et Félix est un cousin par alliance, il y a Paul Kagame. Et voilà comment le pays est détruit. Voilà comment le pays est détruit. Voilà, le pays est détruit à cause de Félix. La malédiction d'aujourd'hui, c'est Félix et l'IDPS. Raison pour laquelle je demande au peuple congolais, ce n'est que la rue. Ce n'est que la rue qui peut nous libérer. Ce n'est que la rue. Un peuple se libère. Vous devez vous lever comme un seul homme. Comme à Ouagadougou. Botel maloko la peuple malien. Botel maloko la peuple Yamini. Il y a Burkina Faso. Un peuple se libère. Bobima na balabala. Bozoba Milangi. Bozoba Epasola. Bozoba Congo. Bozoba Nzungu et ses baby. Bozoba pétrole. Bozoba essence. Bozoba mazout. Bol destination. Kingakati Bokangi Joseph Kabila. Il ne peut pas postuler en 2023. C'est un fou. Bozoba n'a Félix Tshilombo. Fati Nana le barabé. Et ça remboîte. Bozu un tabat. Tababo tient la tête du pays. Mais non. Peuple congolais. Félix est cousin par alliance de Paul Kagame. Nanzela ba frère nemi balé papa na ya botana rwandaise. Daniela za mwana ya Etienne Tshisekedi da botana mwasi mususu. Kamwanya kombo na yo Daniela. Kamo na bato ba yebi. Tango boti na Paul bana misato. Obotaka pena na mwalimu. O plutôt ozali pe makango mwalimu. Obanga ka Esther leta ndenga osakana te pozaki ko pena yo. Star excuse nga bozalaka pena Daniela, yema bomba te Star leta oza mutu nanga mwana rigini. Na bana ko visiter yo moko yebi na ba gujuma mutu betaka ebela ka bakatoto tout ça. Star leta salaka pena yo Daniela. Donc c'est pour vous dire que Tshilombo c'est un traître national. Complice des massacres de l'Est. Bota la batu Tshilombo Boma. Na présidence. Jacques Ilunga. Liwa Nezali Tshilombo. Mundela wakufara na Kenya. Nairobi. Liwa Nezali Tshilombo. Na Denise Nyakero, femme Fontaine. Maître Mukendi, les 2 maîtres Mukendi, Tshilombo. Tous les intellectuels au Bazarek tout autour à Tshilombo. Paul Kagame Alobaki na bango. Ayebisi Denise, Ayebisi Biselele, les câbles intellectuels, nyonso ya ide. Au Bazarek ba conseiller. Na Brazzaville ba conseiller ba kufa na corona te pona ni même na Ghana na bakaka na Congo. Bo ba corona na nesilité, batu ba kufa ba sute, bazui ba idiot. Au basala le côté ba vandi tout autour pour voler. Bozo longola ministre ya finance, il y a économie. Pour la carburant mati. Bosangani bolobi pour incompétence. Moutako longola pour incompétence ya Tshilombo. Tshilombo nommé par Kagame et Joseph Kabila. Il n'y avait pas encore le gouvernement. Tshilombo a mis ça 700 millions de dollars. Américain Basiliki ya obomonaki Joseph Kabila a sala 3 tours na OIA. Tshilombo a mis ça 700 millions de dollars. Bayebaki on a ba code Swift na ba transaction bancaire 700 millions na bandi musalate. Ayeko jusqu'au 480 millions. Na programme à 100 jours gouvernement ezate. Azo gérer mboka loko la poche na ye. Le premier compétent na Congo c'est Tshilombo. Gouvernement ezali pouvoir exécutif. Mais si le projet Tshilé je l'appelle si ba camarade na ye. Ou l'appelle ça na ministère oya ko sala yango. Programme oyo ya toyoka kiawa ya francophonie ministre sport ko sala yango apesi DJ Petit na ye ayibi mbongo. Ba conseiller bazo yiba mbongo matin midi soir. Ba conseiller bazo yiba mbongo matin midi soir alongola ta mon côté. Ministre oyo ya enseignement primaire ya nani oyo boko saki bokangaki na Brazzaville. À côté prison botiki 300 millions et que Karaboui. RAM plus de 2 millions bolobi 600 millions. Tshilombo okanga ta conseiller mon côté pour l'accès qui est en état des droits.
tous les conseillers bayibi Dieu de non lobo comme ça muluba do muluba ko ta prison te Dieu de non lobo ko ti prison abini conseiller na yo oya yibi mbongo ya covid otiki eteni maîtresse na yo bandubula akasi azaki ministre de l'économie okanga yete ouais ministre de l'économie obi gaza incompétent bandubula azaki compétente asalaka liboso wapi c'était ta maîtresse. Alors peuple congolais tout élément to éviter le pire. To éviter le pire. Carburant exaté. Mon comme si pour la mona tongo pena boye 6h du matin moi et bimite 7h 12h 18h 3 jours moi et bimakate nzamba pene bino. Pour la nzambe ça sala nyonso. Bobima Bokanga Chilombo, il n'est plus président, il ne peut plus engager la République. Sa parole n'a aucune valeur, sa parole n'a aucune crédibilité. Je l'ai destitué. Peuple Bobima comme un seul homme. Ce n'est que la RI qui peut nous libérer, qui peut délivrer le Congo. Un peuple se libère. Chilombo est venu pour travailler avec son cousin par alliance. Les deux demi-frères de Chilombo sont des cousins. Des cousins de Paul Kagame. Lui, il est cousin par alliance de Paul Kagame. Botelema comme un seul homme, Bokanga Chilombo, Bokanga Denise. Toutes femmes rwandaises, basaba femme fontaine, ou ayebi français à comprendre. Yango monaka Chilombo, mo boulou leki. Denise Nyakero, une femme fontaine. Toutes les rwandaises, les Tutsi rwandaises sont des femmes fontaines. Mawa. Peuple Botelema. Botelema tolongo la Chilombo alingi Congo te bota la petit moko pona kosukisa petit wana zo azali alobe azali soki dinosaure kombo na Edi Kamina azaki muyibi na mboko na koyebisa ndeko nanga wakancha soki petit wana Edi Kamina bengi akocha sous écoute po panza yango afinga tiala mwana lelo auti kozwa wakancha mais heureusement afingi yote koyamba sous dinosaure Edi Kamina asala 20 ans mboko ya kimoyibi en Afrique du Sud. Azala tozalaki en Afrique du Sud. Avant que je vienne ici, il y a kendaki na États-Unis na mboka ba abeta ba loto wana ke États-Unis. Muyibi munene Edi Kamina alabaka soki dinosaure. Faut faire attention na yebota ndenga so finga ba luba c'était muluba azana na États-Unis. Edi Kamina abalaka mwasi awa asondola mwasi na bana mibale akena kuna susu pasteur sans révélation abali susu fille mususu dans monde ça abali na religion na religieux abali coutumier abali civil asondoli mwasi na bana mibale awa na ville à Johannesburg asondoli mwasi na bana mibale na Afrique du Sud akena États-Unis abali lisusu tana ndenga so finga batu dinosaure wana zali Edi Kamina muluba boyo kanenga so finga allez-y construire chez nous. On vous attend chez nous. Notre population est en train de souffrir. Les Kassaïens souffrent et les Kassaïennes, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre soutien. Qu'est-ce que vous faites avec vos millions? Vous êtes des voleurs, des bandits. Vous êtes en train de voler. Vous avez volé dans le pouvoir passé de Kabila. Et maintenant aussi dans notre pouvoir de Fachi. Vous êtes toujours en train de voler. Vous êtes en train de continuer toujours de faire du mal. Vous êtes en train de tuer les gens. Vous êtes en train de faire du mal. Vous êtes en train de faire ce que le chef de l'État ne vous a pas demandé de faire. Vous n'êtes pas dans la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous, vous, les conseillers, les députés, les sénateurs, les anciens gouverneurs et le gouverneur en place, vous faites quoi? Notre peuple souffre. Les peuples sont en train de souffrir. Le peuple kassaïen souffre, mon frère, ma soeur. Hein? Lèvons-nous, lèvons-nous. Regardons chez nous. Tout en là, il tout. Tout dit, pas politicien, pas bidjini, pas politicien, pas kutakana nyama. Politicien, il y a bagage ndombe. Il y a baluma ndombe. Nous dit bidjini, nous dit tatakana. Nous dit batuba mushindukai. Nous dit balele matakwani. Nous dit balele kuyima kwa tuza, nous balele kwei. Banombe le moment kulukai kwa nenu kumvwa. Mbantu kai bati wakulekele kwa bumanyami. Mbantu kai bati wakulekele kwa buka kuyinshila ya kwendele. Mbantu kai bati wakulekele bana babu kaba imijumu ya gens. Mbantu kai bati wakulekele bana babu. Baba ngacha bele bakali bende bende bana bamwena kasai. Bana ba Valère, bafika ba c'est la vierge. Petit comme on dit Kamina zaki muyibi en Afrique du Sud.
lelo aza na États-Unis abengaki nga dernièrement na boko yamba po na yebi voix na ye po afinga tiala mwana auti ko piéger ndeko na biso que je salue asali 3 ans il a compris azongi na ye et petit comme Eddie Kamina un grand voleur azamena na États-Unis azalaki na Afrique du Sud tane azo finga bato hein ben s'il te uta na Kasai école moko ta ko finga mutu wa muluba ben s'il te uta na Kasai ben s'il te uta papa Etienne Tshisekedi abenga le père de l'indépendance Crapo Bolanda petit moye wa chasa chashima wa téléphone bana beto abaka shikabi chini valere to akwazo waluta tulijuka kalo Kasai bakabe ni batulajila ban kujibana mabena ban tutu nufunikene ntwena mai tutu nufunikene ntuntu twanya metu lelo tatu nilajila ban alobi tutu twanyama donc mukongo Swahili Mungala muluba bana benga bino tutu twanyama donc azo benga bino batu nyama na interprétango muluba azo benga mukongo muluba azo benga Mungala azo benga Swahili tutu twanyama donc d'insulte et uta na Kasai mais tala lelo ndenge nzamba a confondre Chilombo à confondre bino ba fanatique alors ce que moni mutu moka bengi o dinosaure keba ako chayo sous écoute a publié yango Chilombo n'a rien fait et pour na kosuki ça na ina betsa bato bazaka ba na betsa bato musu muteba na betsa bino muteba ezelengi émission ezelengi omoni katanga batonga ngo katanga ezali hôpital Sendwe eza wana bokendaka bomona makambo ezala na hôpital wana Sendwe donc ezali mawa eza mawa bozokende katanga po Chilombo asali rien Chilombo n'a rien fait Chilombo n'a rien fait eza mawa mingi nalakisa bino loko mo basala na katanga bokoyoka na posa ya kosi nzambe katanga bozokende ngo avec raison bozokende katanga avec raison le village le plus ultra moderne ya RDC eza na katanga na Kachobwe ya Moïse Katumbi Chapwe Mounou Mankaya. Le Congo n'a eu la ville de Badolité, mais Kachobwe, c'est la Saint-Tropez du Congo. Venez visiter le village de Kachobwe. D'appartements, de bungalows, son restaurant, son bar, son supermarché, son hôtel de tourisme, sa boîte de nuit, son hôpital, les villas de médecins, celles de villageois longeant l'aérodrome, son palais royal, son terrain de football, le stade Virginica, sa salle de conférence. Nakati Bogolela. Yes, on a qui pour la misala. La ville la plus propre na RDC, c'est Lubumbashi. Le village le plus ultra moderne na Afrique mobimbeleki oyo leki memba village nyonso ya Moïse Katumbi Chapwe. Monde bokimia nanga kana zuksa bino mdemi. Bota la kabaya kamwanga, bota la mupompa.
kisenso eleki yango botala kabeya kamwanga botala mupompa ate sika lor mbonga botamaki na époque wana eleki yango mais 3 ans kabeya kamwanga sale lokote mupompa sale le monde Saint-Tropez d'Afrique Saint-Tropez d'Afrique kachobo boleli hey balube bandeko nanga baluba botika osama bosa soni botika koliambwa ngana tika koliambwa te merci